En direct, studio Balobi, ici c'est Paris. Donc, favelas de muchachalados. Souriante de caliente, comida de l'arta. Sauce à la boulanganda. Et toi, plaisir. Ozo surprise César Pachoti, Yangoïlo, Boko, et Babi, en comptant, en partageant. Tozana ye moko. Papa Innocent Tomba. Tozana ye moko. Maman Joséphine Noya. Balobi fait rigola yeyo. On dirait des studios. Parigo, mettez le mitema, mettez le mitema. Donc mettez le mitema. Pandara sango déjà. Mimi Yangoï. Ozo en live. Exclusivité. Donc faire rigola en direct. J'ai un mot, Babinja mitema. Yoga, yoga nan, yoga chan. Bamela Yango. Studio Awa, en direct de Parigo. Balobi, en direct de Parigo. Jimmy Nambonda. Patrick Baraka Riboni. Le 21. Le 21, Babi Bagolois. Donc, en comptant, en partageant, en mettant les vitèmes. Tous un artiste, en direct à studio. Et, Nabosani, Poutine, c'est le Oscar, chef des armées. Avant le chef d'état-major. Il faut comprendre, Azali. Balobi, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ouais, ça pour Nabino. En comptant, en partageant, en mettant les mitema. Congo 10. Balobi, Matissa, avant de solisa faire, de solisa elelo. La favelas, Asana Bisso. Yoga César Pachoti. Dynastie 2. Dynastie 2. Mettez le mitema Dynastie 2 en oyo. Ceux qui sont en Okata, comme ça, c'est la rara. On a retourné, on est à mon live. On peut s'amener au goût. Balobi, lycée Mukengedi, lycée Mukengedi. Hollanda, David Beckham, Thierry Kerry. Eva Mouari na Autriche. William Kankou, na Bossanité. William Epolé, la MTT là au Japon. Balobi, maman présidente, Petroni Kabel, maman présidente, na London. En comptant, en partageant, en mettant les mitema. Kabibi de mon siège. Yebisa Kabibi de mon siège. Soukia Dali Dana Samson. Tozana fait rigola awa. Oh, les padres à Saliao. Na studio, on dirait des favelas, soignez bien. Vicky Mbouima ma passa. Nabi Koko Tuka Difilako, Pesa Bambote. Dodembeza Tripoli. Masolo Kati toujours. Et même à Kabisco Field. Yemsa Bestino Bilele. Tozana Kati en direct. Artiste Yachukelo Moto Bokulaka Bokulaka Bangala Studio Axoa depuis Paris. Donc tous allez faire rigola en direct. Bozoka chante. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nazo c'est la bino donc Panza Sango. Balobi Mokili Mobimba. Na Amérique, na pesi bambote. Na Australie, na pesi bambote. Ah ouais. Ibrahim Botouli, na pesi yo bambote. Na zana faire rigola awa na studio. Donc abina yo kana na yo kusabino na eloko. Donc boyo kango. Et ça la bino bien mais en comptant en partageant. Retournez-moi 2-3 questions quand Nengue Zalara. Dynastie 2, Dynastie 2.
Donc, nous mettez les cœurs, mettez les mitema, on a ba Mexique à Mungwa, de toi dans studio, faire rigoler la peine Zaliawa. Donc, vous avez travaillé avec un ingénieur Balobi ici séparé. Favelas de muchachalado, souriante de caliente. Kumida de l'art, tababi, sauce à la poulanganda, ouais, dynastie D. Dynastie D, ya moyo, faire payer yo. L'aime sous boga, ça n'a pas image en différé. Ah, ngayo, na côté donc, depuis tout le temps, na Russie. Depuis tout le temps, na Russie. Ah, maintenant, à Paris. Mais il paraît que le numéro de crew est là. Mais c'est moi, c'est un tomate. Il babi kende mona pota. Ngana yepe nana mona pota. Yango tala. Il fait rigoler un peu, c'est mon life. Donc, fait dire. Les 20 fois. Nabia, alors on a une l'accent, on a compris de te. Borwana. Oh, na monika ndenge fimbi mais na monité. Tu sois bien non pas parce qu'il faut mon pour expliquer. Boy pena que non na batama ki na côté moko boye ba. Parce que il galère au tableau. Fait rigola. Numéro de crew donc bimaki déjà mais au monde la petit bon moi lokolo. Tout ça na notre solo là donc faire un studio en direct de favelas nabia obi nous la sanglo mona lokolo na comprendre affiche mona mona ki de l'on na le lien pour c'est Thomas femme mona te obi affiche moi bimaki bimse polémique tant ozaki ba côté wana affiche moi ocha kumba mona lokolo pour kumba wana nde na se prophétiser ngai mo donc kumba wana ya mutu place makambo ebandaki o ndenge nini ache kumba moko boye o ekosa kaka bon na lobande balobaki o faire a beli liboma po ye moko mi prophétiser ki mi chaîne de chaîne o bachaka batu so ba beli mutu ya mi cha ona lokola cha fiche bango balobaka ndenge wana ba mise ba bazaka ba prophète na yebite siko lelo prophétie ngo esuki na montre babi eza montre ezo cha ti siko bracelet na kumba omoni onde ide wana yitaki wapi o chana bracelet na lokolo olinga ko lobani eza ngasi est-ce que bandako eza kina bato basala ba fiche pas innocent. tango yo mona ke logo wana la lero se retrouver ke ba che siko po ça ne ba che ki ka chaîne parce que le kokisami okute pena na beko babu senti ke kadena chaîne bakangi yo moto ngomona na fiche na nande ba twaza oloba yo mo wana eza mabongisa nzambe fait rigola obi ke yo ba lobi oloba tote na ore manga oloba mingi te makambo kana chant yango c'est sur liberté ya bien liberté déjà na ba place ba eleki de ba 1 million sans joie publicité mo ya makasi mais eleki de ba 1 million et puis ezo on dirait batu balinga mo mingi moi bi ke batu balinga tango se dévoiler tango se dévoiler ba yo ka bien ko ni tante mo se dévoiler on dirait public continue à gérer quoi c'est mon eza pona batutu et pona batutu pona yo eza pona nga eza pona batutu dona emi vi considère via batutu obia pona nga ke batu ba boya nga na Saint Thomas ngati nani yango azanga binemi na moki so zanga binemi fo yo nzembo ah ouais ce qu'on a dit, la dynastie, la dynastie D, au traversé, le soleil, le soleil, donc bagarre à champ, au bundi pendant la Wemba, au traversé, au Ketina quartier latin, on dirait dynastie, tout le monde peut chanter sauf Moutoumoko. On dirait tout le monde peut chanter, mais sauf Moutoumoko. Non, au Ketina quartier latin. Bato hausse la monde dirait les sous. Na pena mona quartier latin. Na mona wenge na quartier latin. Na droit. Voilà droit. Oza y endroit na latino. Oui, na droit. Siko mutu moko oyo akoyemba te na dynastie. Okoyebi c'est la polémique. On dirait que la polémique te. La polémique, voilà polémique. Mokili bo mona ngaya na sibo Holanda bo remarquer que soleil ayembi boyo ka chant soleil ayembi danger donc quartier latino et continue na dynastie ba ici lupango mulai ndenge mon frère alobi azana droit mais bino moto tuna nga ba question o boyo on dirait na dynastie batutu ba royemba sauf mutu moko mais bino bo cha kombo wana
faire rigoler à Romona comme on pas comprendre que ça polémique n'a pas mais ngana sauté ça dit émission va la ndeba au sala direct on a foura polémique là c'est polémique c'est ndenge bato ba comprendre parole mais bato ba comprendre que faire parce que niveau au lobby au benga finite dans le niveau au comme même dans la Costa Ngwanzu au moins que là ngate on dit que na dynastie la Costa Ngwanzu ya Oyemba non finite ndenge bato bayebi po babi ke bangwanzo utaka Turquie so matina dingi ekotobola dingi oyebisa finite na ndenge ya showbiz finite oyemba ozo flashe oyemba donc tout le monde peut chanter sauf Mutumoko. Fini Toroyemba. Donc pour la monnaie déjà tu as bah une campagne à suivre toi. Je peux pas bon à mabanga. Bien sûr. Et le que le problème terre et quand on finit de fois Santa. C'est pas bon à mabanga na informé. Picasso n'est pas sans informé. Fini dans ce diable bon à mabanga. Bon fini de babio Oyemba. Continuez à recevoir bon à mabanga. Problème est invité dynastie. Et puis ndenge bo beta dynastie wana. Na moni pe sous malage ayaki. Ozongi pena marche arrière. Sur la vieux pour malage pas beta net ba Carly to a monté na noyo ke kala. Et puis azam tout moi yemba pena na odemba kuna. Est-ce que tant ozwaki malage et na idée ni po yena ki wenge na monete na ki quartier la tepe na monete elo ezana mutu na nga bombo la idée ka photo son sandé tondo yemba ka bongo ndi tondo sala tozana ba grand ba yebo yemba lele makasi ah ouais on a soki ngana ko isa en fait le malade na ko isi rêve ya vie donc pas na mesa eza honneur si rêve oyokala orefa déjà oyemba na ba fille on a calé ba fille malage ba toi des fois donc parmi le palmarès c'est ma femme mais na yembi na vraiment ça siko dynastie na biso oyo ya oyebimaki ya trap oyo batutu ba oyo ba batutu ba sepelaki nango ba concert na biki ndenge za bo bato belé baki na besoin ya ba concert malgré fête c'est le 21 on est à la fête avec retrouvailles moi photographe aux ala bien sûr non fin du mois déjà moi toujours dans on a jamais concert à dynastie la fin du mois on attend aux songa mboka toujours banda siko bato belé ba oselo na king mais a na poto ngane tinga na part na ngai ngana lobaki boye fait rigola ndenge amat oyo jésuite ndenge osekwaki na mona yeke mataki likolo zaki o zénith na mona neti ndule mobo ya zénith ya munene neti ya grandeur ya zénith o place otikela biso mpona poto a place otikela biso ezali na zénith est-ce que okozonga na biso na zénith mpona kopesa bato ya poto mpo bato ya poto bamwa neti baprogramme tozosala ndozosala plus mpona bato afrique mais bato ya poto ndire olinga okalkule bango te mais yo moko oloba nini mpona musique ya trap wana mpo koyoka yango bien mpona basala kwa bazénith olympe eya bien mais ya moke oyebi situation ya biso baartiste vis-à-vis ya poto ese bonga na neti je pense te bonga wana ndenge yo lobi neti yo fere so tyeli bana zénith ndule ebeta nango je te jure pesa bakombata mbote oui bakombata na pesi mbote ngalinga so tokutana na ba communauté tokoza mpena bien na ba communauté na pesi Jibele Kora bambote maître Barabas bambote na pesi ba Jibele Kora sali yemta solola na bango comme intermédiaire na pesi ba Rex Kazadi bambote na pesi batu tout ya communauté o ba solola makambo Toura Mboma na pesi bambote talaka yekutalanda look na yo Babé Masombo batu tout donc bah on va comprendre que le vieux Guy Gérald donc ça dit pour autre chose déjà on aurait ils ont les combo solo ah ouais donc en tout cas combien 700 personnes bah tu vas na ba boulot mais
bamona fe regola bamsuka ondima te mete le cœur na ebele fe regola ye yo habite boulot eza pasi otokeli yango mpena otoki il faut natalaka ndenge na biso lobo ekomi trépied lobo ekomi trépied mais na ngai nasenga eloko moko la négrite ya mondele nde ye lelo aye te mpo aya na boulot ye abaki asengelanga na loba alingala wana mare talaka la négrite la nègre mama la négrite la nègre mama négrita mondele ndele donc professeur kimbango ti bato mwindo bakomi mundele akomi mutu mwindo yesu akomani mutu mwindo yesu alingaki nasengeleka akapela ya nzembo déjà na boulot akapela ekosama te mpo ya déjà tokoyoka boulot mondeleoyokango déjà mpo eza nzembo moko boye oyo ye ayebela misika congo ezaki important ezaki nzembo ya vita imana donc mpo ye ayeba misika congo ayebango na nzembo wana do abanda koyoka misika congo vita imana vita imana pena ten siko na ezaki solola bien yango wana non voilà donc ayeba misika congo na vita imana yango abaki soki osengela nga arcapela wana trop kala ye trop kala siko towana studio sika tosala bafere banzembo ezolamba oyembi trop je te jure siko na bi bon côté wana kuna na bolondo banzembo lokola bapenitentiaire ya balubwako ya bavenani grand mpe bozibozani eyelaki yo mpe na motu ya moko oyaka kotikela nga jogging na lubwako po bando bimi osobetaka bajogging moso bimi sikoyo bajogging yango batikaki yango ebele kuna ezaki ndenge nini eyelaki yo te chaque semaine na parloir ezokota fe rigola sadi bando comprendre te mais moto tala niveau bilambe bando ya chaque semaine bilambe zoya na bamanda siko fe rigola oyebi bato bapanzi osango oza na bracelet na lokolo namoni bwako mo evimba wana mais yo oyebi kaka olingi olakisanga mokati est ce que bakozwa mo exclusivité batalaka kibombi ya plan kwa bacomprendre ke so ozobouge mingi te eloni esilaka te fe rigola bi eloko nini esilaka te de esesili mikolo oza forme namoni très en forme Vincent on continue on fait écoute donc bomoni fe rigola yeyo donc artiste na bino dynastie ezolambama awawa masolo akati toujours nde nayebisaka bino et en direct des favelas de Muchachalados. C'est une action au bêta. Je me bon comprendre. Tous en studio. Tous en studio, il y a un moment il faut na katara banzembo. Bamsou abini. Ah téléphone est téléchargé papa Hervé. Yembela ce mec. Moni ya bato baleli oyembeleka vita imana baleli demande mondele lycée Mukenge dina peso bambote David Beckham Chirinker na peso bambote et puis Aimé Makabi Scofield na peso bambote Bessino Bilele na peso pe bambote donc tous en direct à studio depuis Paris de faire rigola yeyo le 21 donc à Paris akoya komona public na ye pour signer autographe. Nabia, t-shirt numéro d'écran. T-shirt numéro d'écran. On a un shop, mais ils ont un t-shirt. T-shirt, on a un numéro d'écran. 45 06. Numéro d'écran. On a un t-shirt, on a un salon. On a un shop. Bon, shop, on a un éviter que le shop. Ah, on a un shop. C'est le shop en ligne. On a un blog. On a un cher. Bakeba blog wana pour artiste on dirait bien on internet. Oh non, il est bien monté. Ah bakeba na blog wana. Eza ngaite hein. Bazoteka. Eza ngaite. Douana yote. Ngate. Oh, makambo ya compliqué. Nani wana? Obi. Bozo bolinga bo continuer. Tema to public ba alia, bo comprendre. Faut continuer boulot donc ça dit photo bimana. Tobimana live faut bouler continuer en tout cas bomoni faire rigola ngelo na yose mnoka artiste na bino yeyo et puis lo ni na ngana luba ya makasi te wana na luba mote
on est sur le lelo et tu as des ordres tout ça dans studio mais là tu connais nana le pour na ba musicien mo ba na kini ba est-ce que c'est toujours l'actualité? Ben on les a bloqués, la TV, on est comme administration. Ils ont en direct ça. Ils ont en direct, ouais. On a le TVT. Non. Parce que c'est l'actualité, tu vas le baguette, mission mon baso ya. Mais parce que l'actualité pas la après pesa mystique. Est-ce que l'actualité est mouvement mystique non mais. Tenga l'actualité mystique na yebi ke batutu ba koyemba sauf mutu moko public mutu ocha kombo. Ba on peut pas découvrir wana ndenga na yebaki ke et là, on est pour ça, tout, fini, mais mutu moko ndeye foyate. Parce que c'est plus une étiquette pour perception de la dynastie. Oui, mutu moko étiquette là. Mutu moko étiquette là. Les grands mots. Non. Les grands mots. Ah, frère Gola. Ochenga chobo. Les grands mots. Ngala kantseka mutu wana oyo, mutu ngatu. Public bokoma mutu wana oyo mopa ozoya wana siko to comprendre tout le monde peut chanter sauf mutu moko mais ngala sepeli ndenge mutu wana nda boulete ki mopa mais le gars mopa oya est confirmé maintenant tout le monde peut chanter sauf mutu moko donc les gars mopa ozoya fait rigoler na studio ala boulot merci beaucoup en tout cas pour un artiste après ce biso temps et voilà fait rigoler public na yo donc voilà quoi natiki yo bosser na yo batutu bazalia c'est le Oscar pas zalia écoute maré na tout ni rien Poutine yo babi au comme chef d'état-major donc comme chef d'état-major chef de guerre pas comprendre était so ba monika faire faut ba mona yo dynastie Poutine dynastie ozo silika mabe wana mkonza mboka na robeta batu masasi ko bananjili ti chef d'état-major c'est Léo Scram Poutine donc mkonza guerre mutazana ba bombe biloko tout de yebazana biso na studio donc voilà ils ont vite fait dans la studio dans l'examen que le padre il est en train de bosser à autres travailler favelas de muchachalados souriante de caliente comida de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout moto ya na kacha studio Picasso alingana bandi na lobaka Picasso yeyo oh papa rosa abokele Picasso ba jeton Picasso as artiste nzembo artiste nzoto artiste pardon ils are imperméable ate mai ekwe donc et les kana ngo ka soir obike na bise jomo bo abi yo ba finga ngabo abi obike ngabe no yo ke lengi ba fere ba yoka non ne ba finga ba i do yo ke lengi mo bo na bi obike no yo ke lengi ba fere ba yoka ka na ba sele odo donc obike ngane ba kitekeza ka bongo yo mo expliquer na le wana elengi wana donc des fois au moins senti peut-être que ce au loba on a pas comprendre que ça elengi donc bo tant bo finga na isanga gumo na o elengi ba faire ba yo kaka allez la tiki merci merci Nabino na tiki bino merci bossa boulot check ciao